des œuvres. Edino, yoza fin, utaliki ozate, oza suka, libulu zanga suka, mokako soa, kende, donc yo leki. Edino image, yo na osenga yo, chikote. Solution Ezwami, et paye à Patrick Malois Vengi, pompe funèbre, Global Service. Du jamais vu à Paris, PFGS, pompe funèbre Global Service Val-de-Violne. Pour l'enterrement de vos proches, parents, amis et autres connaissances. À Paris, en France, la grande maison spécialisée, pompe funèbre Global Service, s'occupe de tout. De la morgue, cortège, jusqu'à l'enterrement au cimetière partout en France, adressez-vous chez les pros. Au numéro 25 rue Léon, Paris 18e arrondissement, métro Château Rouge. Renseignements et informations. Demandez Patrick Malois Vengi au 01 44 92 82 85 ou au 06 52 56 67 16 ou encore au 07 83 99 58 93. Double 033 à partir de l'étranger. Location des salles pour réception de la famille éprouvée. Pour la circonstance, divers autres services. Le rapatriement des corps à Kinshasa, en RDC et partout dans le monde. C'est l'affaire des pompes funèbres Global Service. S'occupe de tout. Inhumation, exhumation, pose de pierres tombales et crémation. Renseignez-vous rapidement à Paris et aussi à Kinshasa. Faites confiance toujours aux pompes funèbres Global Service. Merci Patrick Malois Vengi, le grand bosseur, le grand baobab. Toujours, ce sont des œuvres. Makamno ma bewa no zusala wana olingi eyatina bana nga l'église oso otolera ba fiba ya kaboy ale na mwana nga lisoba no kende boy l'église nalobi la solo Antoinette nzamba tala ka mutema nzamba tala ka mutema bona lobi fifi asa mobulu Fifi asa mobulu to boyite Tazia wazolela ye moko ndiye bapetesa mwaliwa lobi so autobiki sa ba milimo moko na etelemeli mere na kankanga ba batiringa poisson kanga ba batiringa tanga mulani non ko ni to chelio batiringa poisson kutale na dermer zoe mer zoe nini zoe mer nanani o menini non mais amenelo mote kuti wana abia autopilele batu moko milimo ndem tetelemeli ba ouais on nous osanga boy ko papa moi pasa na soir biso diet oh monsieur combien boy ata bino moko ko sambela asambela ndeba kamula ka misu so azo chamwa loboko pa mutu kanga wana yango metsa mo ba tener pasa na soir Mesdames et messieurs, salut, merci pour votre attention particulière. Comme vous le savez, un bon moment, la culture congolaise est en deuil. Nous avons perdu notre sœur, artiste et comédienne, à la personne de Mireille Miraessa, que nous l'avons perdue depuis la République d'Angola. Et aujourd'hui, comme c'était l'enterrement, nous sommes réunis ce soir avec nos artistes et comédiens de la diaspora. Ils sont nombreux, vous allez voir certainement des figures emblématiques que chacun va parler aussi à sa manière. Point de vue par rapport à l'enterrement de et puis Meka aussi, qu'au fond, la parenthèse un tout petit peu par rapport à l'enterrement, il y a Ndekonabiso Oyakufaki. Vous nous suivez, je vous signale déjà de partout dans le monde à travers Beauté Images et puis nos différentes concerts, pages où diffuser entretien à biso ya lelo par rapport à matanga ou ekomela biso parce que ndenge to mesana ko loba ça la culture les pays n'aura pas à se développer harmonieusement. Donc culture est amolana pays est amolana culture. Oya kufi eza o sepelisa biso l'artiste ne meurt jamais. Ba œuvre nae ezali to bana se souvenir na ba œuvre nae et puis ba artiste na biso ba frère ba maman na biso pe waza awa ba papa ba sala déjà ba tourna nae ba pièce ebelé
tant bozo mona bango bozo mona image na ye ndeko na biso Mireille Miraessa oza maman na biso sœur na biso moi na biso aussi également encore une fois de plus paix à son âme et j'en profite ensemble avec équipe Mobimba ya beauté image et puis ya ba partenaire mususu ba page ba ozo biso to présenter ba condoléances les plus attristées na famille na ye Mobimba ça pour autant monopoliser la parole mesdames et messieurs fidèles internautes tozana bana mibali tozana ba papa mais toza pe na ba maman to bana na ba maman tozana moi de la femme te mais tozo bana na ba maman bonsoir maman présidente. Bonsoir, papa journaliste. Alors, baso talo dans le monde, on a profité de présenter peu ba condoléances. Merci, pareillement. Merci. Lelo eza jour ya enterrement, to perda ki nde konabiso, maman Mireille, Miraessa appelée affectueusement partout. Lelo eza la jour ya enterrement, binope awana poto, bo vandi pour que bo compatir na bango de loin, organisation et l'équipe ndengenini. Merci déjà la présence Nabino et à beauté image na équipe Mobimba ndenge bo se déplacer pour boya ko za nabiso to lela ndeko nabiso Miraessa ensemble. En ce qui concerne l'organisation elle est bien malgré que est tombé la semaine et puis programme est brusquement tozana na poto tout ça la semaine est vraiment difficile mais au moins moko na biso a sali effort pour na to ya kokutana to sangana sika awa et puis na bokasi ya maman na biso maman Annie que je remercie au nom de tous les artistes a mesana ko pesa biso salle oyo sika toza awa na Viltaneuse. Merci Mamani na soutien na yo et puis ndengo kutibiso donc bref l'organisation s'est bien passée. Alors organisation le gigitoko par rapport à briefing entre bino obosana diaspora na batu yakin bon mekayite ko kalata jour dans l'ensemble boza na même état d'esprit même idée atala ba week-end ba intérêt pour permettre mamsu bande ko mususu baza na poto ba kenda ba boulot baza la disponible bon mekaki mpe ko tala mo point wana te organisation ya Kinshasa na ya biso eza ndenge moko te. Donc je ne pense pas que pour naba kunda ndeko na biso Miraessa outi déjà Angola aye Kinshasa il faut pas dépendre na biso. Non, c'est nous qui devons dépendre d'eux. C'est pareil, ceux qui biso toza na problème awa ndenge l'air to perda qui mettre paille paix à son âme bata Kinshasa ba dépenda qui na programme ya biso na organisation ya biso et ça se passe toujours comme ça. Donc ceux qui bango ba s'organiser et biso to ça la effort to s'adapter selon organisation na bango. Donc voilà. Merci beaucoup. Ozayo mogote na mono zapi na ba papa. Merci. Na partager maloba moi muke na ebité so pesa micro na loboko à gauche. Merci na papa Gianni. Papa Gianni Faye. Papa Gianni Faye, mes condoléances. Merci de Kolanga Bakali. Oui, biton na zomo na yo na mo na ba pièce bo tourna na maman Miraessa. Ouais. Et comme l'artiste ne meurt jamais, bozo c'est la représentation toujours ya kombo ya Miraessa. Si. Lelo ezaki jour ya enterrement ba kundi na honneur. Premièrement Koreuti Angola et Kinshasa. Oui. Maloba nino ko loba na déplacement ya corps wana ndenge komi Kinshasa. Ouais, la segina nous merci na ba ndeko nyoso na Angola, ba bidi ba mama Moindo, ba Mogondo, ba za mingi kuna na Angola. Donc ba sel effort pour ba kitsa corps na kin. La segina nous merci na musala basali. Ouais. Et puis la bande ko so na Kinshasa ba yamba corps très bien. Ba Gabriel, ba Gabin Sakala, ba Johnny Sakala. Vraiment bandiko bele baza ba yamba yimna kor malam. Merci na bango pele susu. Courage na famille na bango, famille Mobimba, papa, bana, baleki, ba yaya. Ya famille na pesa na courage. Biso beto ka na courage. Malgré ba kundi le mercredi za jour ba ta na misala mais tout ça l'effort to ya. Bandiko sumone ba yina ba yeti ba na banzela ba demiti ba na nzela ba subi ba zoya mais to zela bango te so ba koma mais
merci na bandeko mosusu bayaki mpe bakei oyo baser Nana Kabundi lokola baser Gladys Moser mama na Curtis banga baya mpe mais bazuma contretemps mais oyo tozali déjà ça va et puis merci na mama Awatoza mama Nicole Malonga Awatoza na Château Rouge merci na vraiment na courage apesa biso nzamba bakisa bon père mingi merci. Mais na moni nde bo se réunir mingi a boza France kaka Belgique net moitié. Oui, Belgique ba ju contre ta ba benga ba téléphone tout seulement ba direct. Ba sali pe bango kuna. Bon ba salité mais ba tout seulement na direct. Pour moi ba ezati ba ki monsieur misala donc etala kaka. Sko lelo oyoyo esengo nanga. To esengo ya osepela na liwate mais sengo sko ningi ba funérailles c'est passé trop bien. Corps et Longangola et Kinshasa. Oui. Bakundi na ba très bonnes conditions par rapport neto ando mona ba comédien na kale ala gineti bo ando se plaindre moi mingi ba comédien bazo kipe bisoté boy na boy l'état qui pa bisoté mais to moni bakundi mama Mireille na honneur Corps Longangola et Kinshasa et puis deuxième volet à question to yoki ke l'artiste musicien Jibem Piana pesa ki $10,000 pour na ba obsèque. Ouais bon biso to yoki ka bongo tu veux bon photo vérifier puis bon je suis artiste presque mais c'est tout battre à théâtre banda ba théâtre banda ko na bango même ba wera son ba Kofi ba Fali ba bino ba la sa frontière même ba pasteur ba tout batara biso ba pasteur ba quoi pasteur wale ça donc ba tout batara biso donc so jibatie 10,000 en tout cas merci papa chéri nzamba ba choper o ezangi sous quoi déjà solo. Il y a une photo vérifiée, mais tu faut battre la PCT, bien PC. Il y a une photo vérifiée. D'autant que il y a un salon, c'est que il y a un solo. Pour y s'arrêter. Mais parce que le côté on est là, c'est la cause arrêtée. Voilà. Au moins le côté on est là. Mais sur les amants solo, Bakali et ça va bien. Voilà. Alors pour la considération, on est répété Samuel Bino Bakundi bien. Voilà. C'est bien quoi. À ces artistes, il faut pas qu'on ait honneur. Mais ça salit trop donc faut qu'on ait honneur. Merci. Voilà. Merci beaucoup. Tous appelez la présidente Devos. Président Devos. Président Devos, mes condoléances, bonsoir. Merci Bakali. Merci Bakali, merci beaucoup. Excusez tous en direct. Condoléances na artiste Nyoso, na biso Nyoso, vraiment ça fait la peine très vraiment makasi na mutema kubungisa ndeko Miraisa. Voilà. Voilà. Les lots moni même question à tous on kaka mama Koufaki atiki biso botikali leçon nini bo attirer na généraliser pour na liwa ya mama Miraisa. Bon à chaque fois que mutakufaka pour les chrétiens, tout le barnal de sa volonté Nzambe, Nzamba permettre à Koufa parce que ce qui Nzamba permettre de Moutagope au Koufate. Mais sauf que les sons tout coup tiré parce que Miraï ça c'est à petite quartier, de Fanny quartier mon Kasavobo. Donc pas ces zaka qui parce que zaki Moutou il y a Koseki ça, zaki Moutou ya Batu. C'est-à-dire zaki Moutou ma polele, n'enga bane peka ou banenga zalaki. Donc et loko na ko tirer peut-être na liwana ye. Ezara qui article biso eloko moko o azaki na mingi, c'est-à-dire la joie de vivre et puis mutu o azalaki na en fait a karako bomba les gamo mututé, c'est-à-dire tant où azana problème na yo a royelo en face n'a pas respect surtout mais et moi elle te dit la vérité que y a tali kambota boeta na okayibo parce que vraiment c'est rare bon kotonga penda ba fait na manori makama pa na été yeso ki olobine likamuna yo aoya pende pa na aya na oki balobi boy donc fara betio penda donne balora main libre azaki mutacho donc vraiment côté qualité to ko loba oyo peut-être ngai na vivana yi mingi azaki peut-être pas parmi baleki autant na banze la Chine comédien na liboso ou peut-être azoki conseil nanga ke ya yombo ke na mboka wana comment basalaka to pesa ki pe ba idée et ça m'a passé grâce à évoluer qui peut par rapport à Moussalango. Donc on a koloba c'est quelqu'un vraiment qui mutema polele wa bana ko moni bat musu ma comédie to comment na niveau le ya hypocrisie comment ma casse tellement musu bolera ni bosola mais ye wana kadia na yo mais ye azaki na ye halingi alors l'accepte na que non yo na ye donc
en fait distance quoi mais soki pas approcher yo au centime que non azo approcher yo na bolingo nyonso soki pas abiki ya yo te atio pe musika na donc elle était comme ça vraiment ezaki caractère moko oyo peut-être ngai na koloba le na koluwe yango et cause la l'été un peu baninga na biso ça dit hypocrisie pour les corruptions mingi parce que biso ça na généralisé on a mutumso bosola bien mais yo na ka mutalia ka yo na CC on a pe ka mutabo marabomango de gauche à droite vous comprenez donc moi je parle pas de ça je parle en général donc pour dire ça va bloquer to kutana nango mais yé azaki muto vraiment azaki que si ça va si ça va pas donc vraiment côté qualité on a ko épingler par rapport à bomoto na ndinga zalaki les autres ko tirer na vie na par rapport à question alors autant ça micro boza ebele mais question mo pour que na passer micro côté mususu na to attirer les somo ya bolingo oyo mowei azalaki nango vis-à-vis entourage so likambo ezali alobi alongo likanda ndenge comportement bangali ezalaka mais na kata bolingo na il paraîtrait yango pe ntemwimi na liwa toyebi ba masolo eleki na internet toyebi ba comédien musupe na ba comédien de ba lekaki ba sala ba interview liwa moninga na ye tellement ando bimana mobali na ye ba choc wana ko aussi pourtant ntemwimi na liwa c'est vrai bon biso to na poto ndeka toyeki na ba internet que ce qui est bongo mais ngai na loba toujours que ce qui lelo mira sa kofi nzambe mta permettre pour tout monde pe ba mususu pe boye kutu ya kutu abimina mobali aleki nae leki abimba ya na pe donc zo mona pe que tata mo mama moko mais ça pe ba choc mais peut-être mutu pas kufate c'est dire que ce qui liwa est commis to loba toujours que nzambe permettre que mutu na kufa parce que attendez na yebele ki azam ta grand esprit on a petite sœur nanga tona no bakiba o ba fana na kaso na sando ba yebi c'est-à-dire azam ta grand esprit c'est-à-dire biloko wana ko boma été ko résister na ngope parce que ngana yimo makambo belé belo peut-être ko lo na TVT pri azo pe ba choc makambo belé na ya bolingo kaka donc na makambo ka ya vie normale mais aleki sa ngope tu comprends mais o wana pour un mobile qui muto akufa bon je pour ngana pour na baka que ça penza yango te mais bon faut te ko za peka yango mais to ebite mais pour nga yango te ko za la cause ya lui parce que lui wa uta pas nzambe donc ça m'a permettre quitter akufa te pour na pêche de exemple qui non to mona makambo na ebele pire yom to ma sa nango bolé o ya dame na parler mais il on a pas à rondonner mon mina donc on a bimpe na momi non mais ça ba choko biso to kutana na ngope to zwaka ngope e yaka na ngope msupe oyebi msupe oyebite même to yebi au moins peu pesant eleki mais yo ce qui peut-être ba lobi ça bongo pour na ngana ba peneza na bongo te mais déjà kanza mene mta permettre que parce que ba scandale les belé to ko benga ba scandale salama na milliers mais même pe batna liwate ba témoignage to na ngo belé mais ça mene à permettre que ajo moli mona to ko comme ça kanzambe merci okope sa micro comme ça to silisi boé Boza tellement ébélé, mes condoléances et bonsoir. Ouais, bonsoir Prince Bakali. Alors, bon, partout dans le monde. Je me présente d'abord Kinal Maleko, artiste complet. Moi, c'est Mawa. Donc, il y a place à Sengote, place à Mawa. Ndi balaba que non, tous les lambas au bazolé là. Donc, na balaba que non, na famille biologique il y a Miraïsa. Pour ngana mon papa on est azole là père azole là pela makasi na tagi moi ba direct donc père azole là ndengwa cela veut dire mère ça moi na ono chila mutema quoi moi neti moi likunzi mo boy ando aider père star famille donc star famille et en plus na moi mike pour aider ba père donc père ça là bon parce que zo mona kino mutaki andaki mutema moi pète ya aider donc voilà donc voilà donc en tout cas ça fait mal na famille biologique nae et puis na famille artistique nae ngalo baga lo kama kameleki bien en Congo et puis biso pe a toujours temps ko sangana automona ni kabou ça fait déjà pluriel déjà. Merci. Donc c'est ngalo banga merci beaucoup Prince Bakali. On va passer micro koto comprenez que nous sommes en direct président Gianni bon souvent ni pemela ba comédien moi comédien ko tala makila rolo baliloba mo boyeki na ndinga comédie bonsoir et mes très sincères condoléances. Bonsoir. Alors monde des autres là yo les loto kundi mama Mireille na lokumu nyoso na esengo molimo ne epi malakima message na ba melomane et puis ba amoureux nyos tout ya comédie ya mboka na biso.
Bon, message ezaka ke to zaka na pasi et puis Mirae Sazali artiste monene na mboka na biso que to bosana ga jamais nga na yebiye na télé na zo ki chance okuta na été mais na yebiye na ba rôle belé ndinga jouer ba ikia ba Mirae Sa ba dina ba siatula aza mutu moko apesi bato lokola biso ba posa ya kwa okota na monde ya théâtre. Donc vraiment ils allaient triste mingi ya ko apprendre un départ naé bon ngapona nazo batika kufi nazo baka ki akei mais parce que na kati ya mitema na biso ozala toujours vivante. Donc mes condoléances à toute la famille et puis na ba acteurs na mboka na biso nyoso. Merci. Ah bon, moi je me présente, moi c'est Thierry La France. Nazali vice-président ya maman après maman maestro na kati association Bomoko. Donc c'est comme dans Thierry mais bien dans Thierry La France. Association Bomoko ya ba comédien. Ya ba comédien na kati ya diaspora. Merci pour la précision. Topé sa micro na maman. Toujours continuer toujours, comprenez que nous sommes en direct, toujours continuer séance. Il y a ma question à biso, mutuna mtape sa avinaye comment aebaki maman Mireille oya kufi atiki biso to kundé na honneur nyostou, c'est ça l'essentiel. Les restes est ça vraiment important. Bonsoir et mes très sincères condoléances partout dans le monde. Merci Prince Bakali. Bonsoir à toutes les personnes qui sont en train de nous regarder. Madocha TV officiel. Bon, rappelons qu'aujourd'hui, tous a rassemblé pour la dernière demeure, un au revoir, si on peut le dire, un adieu à notre patrimoine de la comédie congolaise, Mirae Sa, qui a vraiment bien incarné son rôle à la télévision. Aujourd'hui, elle restera gravée dans nos mémoires. Que son âme repose en paix. Et très sincères condoléances à la famille, surtout Ndenge Kwauti Koloba, Papa Nae, Bandeko Oyaye, respectueuse, et pourquoi pas la famille de la comédie congolaise dans le monde entier. Et rappelons que par son décès et les décès qu'on a eu à avoir dans nos familles et autres, que Kola la Kakande Toebi Kola Muka ezali habitude de Nzamba zolokumu ndenga pesi biso habitude lelo tukutani pona ko solola pona muninga ke tosenga pe Nzambe lobi pe eye la biso na ndenga bolamu. C'est tout ce que je peux pouvoir dire dans toutes les émotions que je peux avoir aujourd'hui. Merci. Alors une petite question s'il vous plaît à vos pieds à micro. Oui. Naoki les sommes ils ont attiré ou ils ont circulé moins mingi ou ils vendent ils ont s'éternisé ils ont bolingo. Bolingo wana ba comédien neti après liwaya mutune tout le monde a très bonne qualité nae mais tant que bozala vivant neti zala boala na barankine ba malade bois kamaka o na o ba yoka na raté ba sola raté mais bino na poto ndena moni bino kaka ton na koti na mon boza à l'aise bozo seka boza très à l'aise bozala bolingo wana mais neti na kine zala ga mingi batu na batu ba na groupe na bango ba ne kiri na bango ba benga na ba solo laka bino na poto pe moi système angweza. Bah disons que nga personnellement j'ai pas eu nazi vraiment y a qu'au vivre bah situation wanate, donc je peux vraiment pas du tout répondre. En ce qui concerne bande connexion na Congo, je ne sais pas non plus, donc son habit na répondre na Congo bozala ezali totonga na connexion des aboy ande bo na moni bino na bolingo totonga na fort ezali. Mais yo personnellement te nde bozabo yo zala bien ba to tonga naga yo ko tongaka oui na tonga ngabe na tonga ba mpe tonga nga to tonga na. Bon après Bakali ça c'est lui qui le dit hein. Après Bakali ça c'est lui qui le dit nga naza nouvelle hein na kati ya système tonga no tomilo. Non na tonga en fait moi j'ai plutôt l'habitude de dire ce que je pense. Ce qui n'a pas de problème na mutu bande ko témoigner, j'ai pas froid aux yeux de venir dire à Bakali écoute mais gentiment respectueusement. T'es même non enfin ce qui yo zate on va peut-être non so botonga kanga parce que vous en a cranté non so batonga ngai derrière moi parce qu'ils ont pas l'écran de le dire devant moi. J'ai peut-être un charisme qui Bakali j'ai peut-être un charisme qui leur fait peur.
Mais par la suite, non, Yoka, moi j'ai peut-être un charisme qui leur fait peur. Mais moi j'ai pas peur de dire à Janice ce que je pense. Ok. C'est tout. Ah, ouais, la qualité bien. Je suis un peu comme Miraïs, hein. La vérité. Voilà. Non, mais elle avait pas sa langue dans sa bouche. Et je pense que c'est une qualité. Même la Bible nous le rappelle. Vivre en vérité et en esprit. On dit que dans chaque acte se cache un esprit. Donc, Sogi Azaki, vraiment, elle n'avait pas sa langue dans sa poche. Donc, Azaki a un esprit de vérité et vivement que Dieu pense à elle là où elle a commis. Très bien, maman. Otonga, noté, c'est une bonne chose, qualité à bien. Président Gianni Faye à Tongaka. Bonsoir et mes très sincères condoléances. Monde des hôtels. Bonsoir, mes condoléances. Le monde des hôtels s'est présenté et puis au plus impression par rapport à l'enterrement de l'Ikaki. Bon, ngai Maître Bison, le combat José Lubanzadio. Je suis un des anciens du théâtre de Malaika, du feu géant Mutombo Bwichi, donc dans le théâtre classique. Là, je suis dans le Bomoko avec Jean Moulaï. Dans son association Motema. Pour ce qui s'est passé pour le deuil, j'ai pas vraiment eu le temps de connaître Miraïssa sur la scène, oui, personnellement sur la scène, parce que il y a deux mondes du théâtre, le théâtre classique et le théâtre populaire. Donc moi, j'étais vraiment dans le théâtre classique. Voilà. D'accord. Merci. Merci. Merci beaucoup. Alors, avant de prendre le président de Moulaï, qui n'a souka na maman, après toye awa, et puis tu la président Faye, après tu souka maman. Bonsoir et mes très sincères condoléances, madame. Bonsoir. Merci pareillement à toi. Merci. Bon. Ngai love kilao. Artiste na bino kandi boye binde zala non. Bon. Tozaka on est kamba pasi oyo ekweli biso donc o mutu nyoso to azoyi amoni aleli oyo ça dit pasi quoi. Bon Mireille azaki to misana kinayi ngana yibaki na ngai depuis Kinshasa ngana zala nga artiste alelote donc Mireille c'est to misana na Kinshasa kutana na ba réunion pe dernière réunion tozaki na Mireille c'était quand maman nana tika kisuka tango visa kufaki dernière réunion tozalaki o do image na ngai ya suka ona mona Miraïsa ezaki wana prendre na yaki parce que umelaki te na yaki poto donc naninga petaki ba plomb kolana bon mo yaki wana na ba minute nde na loba bato bazaki mukolana ba ebi ba scène elekala ki jour à réunion wana donc na ebi te mutonga o alukeli Miraïsa makamsoka la même personne wana je sais pas. Parce que azaki déjà donc les mamans Miraïsa tsaki déjà na mupanzi quoi comme kolana zalaki wana et la fille a chrétien qui est tant a chrétien Miraïsa matin escalier to zalaki na réunion ba escalier la fille a boaka ke loko moko biso kutoki na kidiba Miraïsa loko tanga yoka kango déjà et moka ebi ali bango ezanga la fille a botolaki mobile je sais pas na yebite yeso ki kaka na yebite mais les solos obeta ma soki fiana zoi mobile na eza o se rappeler na yebite ye c'est sûr fait ce kaka yeza kaka ye wana parce que ye mutalika ki na premier ngai mukona lo bakabi na nzela na ngai te nzela ngo ezaki ya nini papa nzela yo zo kaka nzela nzela bolingo zo kaka nzela na linga moi précision ya bolingo donc la fille avant ne peut niette à chrétien ton mira maintenant ba pe mané à chrétien pour toi qui ni na matonge est-ce que tu as ça réunion alors baté à mira mata pine escalier tanga mati la fille elle était derrière moi wana na kini d'être vanda qui na sima mais ngana mona mira ni ngazo mata. Et puis la fille elle était là derrière na qui chroniqueuse macha tant Mireille mati miss na bon ce que écoute na ki boui c'est quand fille na lobaki na muno connaît Mireille mutamuna kia Mireille katani la beta boyo simbe na nzoto
to kalmaki bon le roi ba chef ba ya bazaki wana mikolo bazaki na malgré bilambe c'est comme da ko longwa donc parce que quand ninga aya kine show lobi na ye biso nga tu peux to silika ki mkwata to cheye baboko donc to na beta to cheye pe fiango maboko ba chef ba biso bo mamoto bino boza artiste tout ande to même moto image nanga penza yango wana oya suka na yaki na ngona mira isa personnam ezaki yango wana. Merci beaucoup. Toza président de Molaï, bozo ka intervention ya moko na moko par rapport ya liwa ya ndeko na biso artiste et comédienne auteur tika biso Miraesa Ouakoufi. Je vous signale que vous nous suivez de partout dans le monde na beauté image et puis na différentes pages ou ba otala biso partout dans le monde. En tout cas, boye ba que culture na biso ezalaki na matanga tokundaki yango lelo oyo yango na ba diaspora na biso pe o baza ba comédien na ba comédienne ba se réunissaki pour na toujours rendre hommage ya suka na ndeko na biso Miraesa. Mes très sincères condoléances président. Merci pareillement. Na bandi mokolo lelo eza souvenir mo munene to perdre icône parce que Miraesa mosala sali ezo pesa e valeur wana valeur sûre. Il y a une grande actrice, il y a Congo. Bon, Miraesa pe manakimia, SKKI, na Panthéon, il y a artiste congolais. Mais biso a na poto to sangana ki na association na ya diaspora ben bongo kombo bomoko. Et nous sommes très contents au moins to pesa et valeur to ta robetele maboko na absence na bino pour to saluer ba bravo pour SKKI, ba oba rolanda ba ke biso ba artiste biso ba comédien to betela bat maboko pambate souvent ba betela biso maboko mais dans la plupart des cas biso to beti maboko to betela mingi ba valeur neti Miraesa za valeur sûre o to tika biso yango to betela bande kuna biso maboko pour mosala sali etikali donc le roi mosala sali etikali et puis ça se fait courage o biso za bon moito continuer ko œuvrer na ba talent là. Nous autres, moi personnellement, j'ai pas eu le temps de jouer avec elle, mais la bande d'autres, moi, je suis à jouer à Kitoko. Malheureusement, n'a eu chance wanate, mais nzambe kaka a sali mo kanonae, na bika accueilli, nanzoto mais na moli ou bien na makanisa accueilli parce que asa grande actrice. Lelo va film Miraesa, nga otoro na dernièrement Nathalie Kombi et Uti Poto, comment jouer na ba célébrité le roi Basiatoula. A joué ba Bilali donc génération oyo bambata c'est la génération uteko bima après ba salongo un effort il y a grand producteur nani Major Bissadidi vraiment la génération moko échanger qui ba donne échanger ma solo donc salongo ba mitungisa tete rosa na biso mais bana o ba esima ba sa mosana bon kitoko balandi ba ya ndenge basaki mosala na bango et puis mosala na biso pas sur salongo mais ba sali pe mosala ezo mona yango moni ba dora ba Mireille batiki biso na ba larme aux yeux bon tout ça ko boni za destin vraiment lelo na poto biso to célébrer départ na ye to betele maboko na kati ya salo to continuer robeta bravo l'artiste bravo l'artiste bravo l'artiste bravo l'artiste mosala no monani bravo Miraesa. Bravo, bravo, bravo l'artiste. Vraiment, est-ce que je pense que Baninga Bazali Liboso Bakoyamona Kimia Biso Petebek Okeite, nous serons toujours avec toi. Bravo, bravo l'artiste. Bravo l'artiste. Merci beaucoup. Mais une petite question pour que nous passions le micro en ce qui concerne l'association Bomoko. Enveloppe et Kendeki. Bon, moni gestion à Bomoko. D'habitude, on a ça tant que vous qui n'a pas début on a régulièrement enveloppe. Tu as remarqué que Bisopé a photo dans un caissement solide poto totinda le boko na biso mais n'a pas particularité n'a pas particulier moko na moka tinda ki parce que basala qui collecte des fonds na liste bon moko etindi su mbongo te po une organisation non toi na caisse nous en fait beaucoup côté na ndeni parce que nous sommes structurés mais ceux qui neti Kinshasa sengi mbongo to lingaka ben individu batinda sko mbongo kuna pour Kinshasa senga mbongo et comme cas particulier ndenge moko na moka azali batinde ba mbongo na bon en temps biso pe dotier ba mbongo na atindaki na liste ya Kinshasa te biso nyonso te moko na moko je dis bien majorité batinde ba mbongo na bango mais biso pe na liste ya poto to tiaki mbongo
on a biso pour photo kutana. Biso to organisation mususu, ça n'a rien à voir avec l'organisation à Kinshasa. Ko sang ça bisoté. Ya kuneza kuna biso to zara na poto to ça vie na biso awa, so to ju kande ko na biso tiki biso photo s'organiser ici. Et puis mingi dotinda na famille. Totinda na ba structure le rôle la bisoté neti ba structure ça mais so bomoko ngoti na mbongo total Mireille tiki mwana Mireille tata na banga zande nini to so enveloppe na biso ndengi to aller à mona cheke totinda ngombala moko po so totinda ngona organisation ba ninga na biso Kinshasa net na NTPC président Masumu ba on ba za structure non o pe sa structure to za na ba président na biso to za na ba donc to ça bien organisé. On n'est pas obligé de donner à nos collègues bango ba collègues na biso bango ba cotisation ba na ndenge na ba bango ba tia na caisse na bango e pour biso ko fo to alimenter caisse na bango te to alimenter famille à Mowei o famille à Mowei ne ba père de moi na bango ba na souci makasi Mireille petit atiki bana photo comme ça maman président des Andéni bon moi quand tu es biso to tinda directement de tout ça là. Très bien. Surtout que tu es obligé au moins de participer à la libota. L'important c'est ça. Merci beaucoup tous au président Faye après de clôturer dans maman Mireille comme la maman présidente maman Mireille Kotinga mingi parce que tous sur la masolo na président Faye a tous sur la masolo ko tonga na nuté. Masolo bolingo po liwa et 8 ans liwa zubiso. Tout c'est tout faut donc compatir dans la famille et puis na binopé au boza du domaine. Maman Mireille tiki bana combien? Caméra bouger voilà bota lali. Boté alali. Bota là. Ozo monaté ça va. Maman Mireille tiki bana combien? Bo tiki mwana moko. Mwana moko. Ya mwasi. Mais masola ngoninge zo beta ma bino bolenga bolela mingi ka neti lisola mosizo ezalaka mingi na théâtre yo folinga moi ça président Devos les exemples na bibo mais ezaka na théâtre te maman eza partout neti bino ezala neti comme neti moi sujet moi le plus ardent pour na bino te eza partout ezaka na théâtre te même les ba compagnie même ba musicien ils en ont partout ezaka pour na biso te ezaka ba communauté pour bolilaka yango mingi neti comme en plaire et puis marandé ils ont partout ba musiciens partout ezali ils ont partout même la société ezali ok d'accord même bino pe na bureau la bino boza so défi ba kuna oui la gaye toka nani ba fi wo boza ni na groupe ba bio oui la gaye bozo mona suko ils ont partout bakali bozo mona bureau abosa ko tena bango to yebi bakali obeti basasi na te to yebi et que direct to yebi boto sauter que celle voilà c'est quoi le vérité hein mais si go tinaki pe moi caché no tinaki na kin pour ça moi cas particulier il faut tinda na ko ba mona TVT ko monta na tinda iposo lobi ba yoyoki le to de banda ko benanga pembele presque moi loko na ko ba prité mais na tinda yi. Merci beaucoup Lilo Basuka la clôturer d'ailleurs non le Basuka bon merci na bino de boyer beauté image d'ailleurs presse Bakali merci vraiment et ça nous a plaisir à tous. Merci. Beauté image, voilà. Beauté image, il y a deux côtés. Il y a qui est journaliste et qui est beau-frère. Madame Coquette. Qu'est-ce que c'est? Pour vous dire que boulot, mais à 4 rapide, il y a beau, c'est là, on a pour ce qui sauté. Pourquoi tu as sauté? Mais à Babé Banit. Agobo ya épée. Agobo était mais Babé Bana. Pour même un moment, on a 6 ans. Bouton je l'ai soutenu et moi bonne punition. Merci c'est Yvonne Chodo maman présidente. Merci maman présidente en tout cas to komina suka. Et ça plaisir ya oyamba bino bien que todo se kametoza na matanga ba comédien ba la bongo moyembi alela na eyembi. Comédien alela fo seka. Comédien zam tapé sa kesengo ko sekeza mama na kisi ya kosakana te ezala même recommandé. Lelo oyo yo na moni association bomoko na moni ba comédien bozana bomoko bozana bolingo bien que président Faya lobby moi ko tonge zalaka mais wana ezaka ba entre parenthèses le plus important bozana bolingo. Message moko important pour na comédien au bazana Belgique, bazana Suisse, bazana partout, na ba oyo pe bazana kin, bazota la bino par rapport ya liwa ya mama Mireille Watika biso. Ba comédien na bandina na biso moko ba comédien ya Bomoko. Donc Bomoko déjà et sangisi tous les comédiens de la diaspora.
parce que tant que le Bomoko, ce n'est pas que les Parisiens, les en France. Na kati ya Bomoko, tozana bateau yo baza libanda ya France. Donc c'est l'Europe, tozana bateau baza na Amérique, tozana na continent nyonso. Voilà. Ba dépend de la bino. Tozana ba membre oyo baza libanda. Donc na kozwa neti vient na biso Kimbanse ki azana biso mama Mabele azana na français mais azana biso na Bomoko. Donc tozana bango nyonso wana donc voilà. Donc Bomoko esangisi tous les comédiens oyo bazali banda. Donc voilà. Et là on a ko loba na ba comédiens eza que to continuer kozana na bolingo. C'est vrai que là où il y a 2-3 personnes, le problème est raté. Mais tu vas toujours gérer yango. Et surtout tant que tu as là, bande qu'on biso bazo kende, et l'axi que ezanzela, tomi lengele. Donc muna muta mitala, et si qu'on a ebike ezalakamala mute na bongisa. Po ndeng bayembi tomi lengele malamu. Nzambi toyebi mokolo te, toyebi pengonga te. Donc voilà. Merci beaucoup, Maman Présidente. En tout cas, ça n'est fini pour ce soir. Mesdames et messieurs, fidèles internautes, il y a eu plaisir. Il y a eu des comédiens, mais quand même peu explicité par rapport à l'enterrement à Lelo. Parce que tu as Maman Bomengo, il y a Josko, mais voilà, mais là, c'est tout là, Bazaki Power. Bazalakiao. Ouais, week-end. Ah, là, c'est une bonne chose. En tout cas, Ndebari Osagi présence na bango, c'est une bonne chose. Ah ouais. Donc, voilà, peu Bazaki Hotel Londres. Donc, Batumi Baïbaïke, matin, vous avez samedi. Bazalaki. Non, on s'est commandé, mais tous en avons ensemble. Donc, Baïbaïke, Makatan et Kundama samedi, il y a un moment battu sur Bayaki, de façon tous en avons ensemble. Mais le quoi, bâti comme mercredi. C'est battu bika poto mutom to bazonga nzela donc ba lobby ba mspa kende ki dimanche wana kaka. Merci président Devos. En tout cas, ça n'est fini, mesdames et messieurs, fidèles internautes. Comme il est dit, il n'y a pas de belles morts, il y a que des belles maisons, des belles voitures et des belles femmes. Paix à son âme, Madame Mireille Miraessa, appelée affectueusement. En tout cas, mon limono et puis manakimia, Torobo Sanagaote parce que Ozalaki artiste ba Evre Nayo, Ezali, Toroba na se souvenir Nayo. Merci Nabino Nyostu ba Mouré, il y a comédien Nabiso, ba Mouré, ou ba soutenir rapé, ba comédien Nabiso, to continuer à soutenir Bango parce que yango Ezak Moko, il y a département de la culture, il y a Moko Nabiso, to continuer toujours au tia Bango poids. Pour la bonne voie toujours, il y a culture et qui n'est toujours le bosso. Président, vous avez un message. Je remercie mécène Nabiso, Maman Annie, pour chaque fois que tu as problème à Tikarabisoté, Salo Tozana Viltaneuse, 28 rue Raymond Bros, il y a Maman Annie, ça on va bien on perd les divines. Tu sais qu'il peut y avoir des communes, il va penser à la salle, au bas les a sur 8 à Maman Annie. Si vous avez activité Nabino, n'hésitez pas. J'espère que votre image a aussi à toi numéro à salle pour ça gratuitement si tu as un souci moko. Donc au moins maman peut contribuer pour l'évolution de la culture congolaise. Merci Bakali. Merci président. Merci. Allez, au prochain numéro avec le même plaisir. Continuez toujours à s'abonner. Bye bye. Bravo l'artiste. Bravo, bravo. Bravo, 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 bravo. Na confirmer maloba pasteur aloba nanga yango lisakole ya nzambe sona okufite ma ekoleka te soki ekokisami te ifole ozela yango bibelo bizela yango atezo wumela zela yango mira munne nzamba sali nepsa kioni zana kondima nzamba lingaka yo oneto dito bonde ya mabondo zo mwana to bonde la ko libondo zo suka nezo suka te ezana mutu moko azoyoka yo pe akoyanola yo na mondandimi ke nzamba yebinga la kombolanga amen. D'après ça, kondima. Nous avons sali kati na yo, au sala pe kati na ngai. Alors on a obuni sa kondima na ngati. Nous avons persévéré jusqu'à la fin. Pour ne ebi nzambe wana azana bomoy. Animba raté, akenda pe voyage te. Asala kase
Solution et amis. Et paye à Patrick Malois Vengi. Pompe funèbre. Global Service. Du jamais vu à Paris. PFGS. Pompe funèbre Global Service Val-de-Violne. Pour l'enterrement de vos proches, parents, amis et autres connaissances. À Paris, en France, la grande maison spécialisée Pompe funèbre Global Service s'occupe de tout. De la morgue, cortège, jusqu'à l'enterrement au cimetière partout en France, adressez-vous chez les pros. Au numéro 25 rue Léon, Paris 18e arrondissement, métro Château Rouge. Renseignements et informations. Demandez Patrick Malois Vengi au 01 44 92 82 85 ou au 06 52 56 67 16 ou encore au 07 83 99 58 93 double 033 à partir de l'étranger. Location des salles pour réception de la famille éprouvée. Pour la circonstance, divers autres services. Le rapatriement des corps à Kinshasa, en RDC et partout dans le monde. C'est l'affaire des pompes funèbres Global Service. S'occupe de tout. Inhumation, exhumation, pose de pierres tombales et crémation. Renseignez-vous rapidement à Paris et aussi à Kinshasa. Faites confiance toujours aux pompes funèbres Global Service. Merci Patrick Malois Vengi, le grand bosseur, le grand baobab. Toujours, ce sont des œuvres.